Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline ko partager makambo oyo Nzambe emati ngai na partager na bandeko nyonso obolanda nga na Deline Television. Bandeko nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi nga mama Deline. Nazo partager makambo ematinga lelo po ete na partager na bino. Bandeko na ngai tobondela po ete tokena o tokolobela lelo tobondeli. Na komba tata mwana pe ya Molimo Santu ko na bomoi ko na bikamwa. Nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso topamboli o tokumisi o tonetoli o papa. Pona souffre de vie o pesi ngai pe o pesi bandeko nyonso bakolanda video o papa. Topesi o merci tokumisi o papa zwana olokumu pona nyonso. Ozo bundela biso etumba butu pe na moi ozo pesa biso elonga na bitumba nyonso. O tokoki kobunda te na makasi na biso koloku mama sanjola mana oza nzamba banzambe mosusu lokola yo. Azala te azali te pe akotikala kozala te kolo. Tala ngai mwana ona fandi devant liboso ya kamera papa pona ko partager makambo oyo talisaka ngai. Olingaki ngana mona makambo wana pe na comprendre yango po lelo na expliquer bana na yo po ete bazwa mayele papa zwa na olokumu sanjolama Molimo Santu kamba ngai pe sunga ndeko moko na moko akotala video oyo a comprendre nini oyo lobele na video oyo na telemeli oyo nyonso mabeza mosika na video oyo na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu tobondeli bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu tolobi amen. Bandeko na ngai na pesi bino lisusu mbote na ko partager video oyo na bandeko nyonso makambo oyo namonaka esalamaka na bomoi na nga oyo namonaka na sosolaka yo nalingi pe na expliquer bino makambo yango oyo ekomelaka ngai oyo namonaka. Bandeko na ngai ezalaka na ane so na bosani te vraiment makambo wana namonaka yango na ba 2013-2014 na ba 2013-2014 donc ezalaki na 2014 ou bien na 2013 o makambo wana nga namonaka na bomoi na nga o Nzambe alakisaka ngai. Ezalaka nazalaka na bitumba moko makasi bitumba na ndeka na lobaka bunda na ona bandeko na ya fami bandoki ya fami na yo bazala na bango makasi te bandoki ya fami ndeka tobondela abwe bazala makasi te so ndoki ya fami akomokoma makasi mingi seke akoti na baloge abakisi ba puissance ya mabe makasi wana akomi kokende na ba monda mai ou bien soki ndeko ya fami ndoki ya fami akomi makasi seke azalaka sirène seke azalaka vraiment na monde oyo ya mai wana akoma sirène nde wana bitumba ezalaka vraiment makasi mais kana kindoki na bango ka fami oyo ezalaka na makasi te bitumba mingi pe so ozobunda na bato mosusu aza na ndeko ya fami na yo te ndoki ya fami na yo te pardon ana ndoki ya fami na yo te azali ta mosusu mingi bapaster o bakota baloge o basalaka bavoyage bakendaka na bamai bango wana o bakendaka na bamai kuna babala basirène bango wana so ozobunda ne bitumba ngo ezala makasi me lokwa Nzambe na biso alongaka kaka alongisaka biso bandeko na ngai nazalaka na bitumba na paster moko boye paster wana aliaka mwasi na ye donc mwasi paster wana akufaka biso toyokaka mawa mwasi akufa boye ala premi bane aye kobala mwasi mosusu alingali ya lisu mwasi wana bandeko na nga alingali ya lisu mwasi wana Seigneur angali ya lisu mwasi wana nde esika eyaki koyebana ngai naaki koyeba misala ya paster wana ki aza na misala mabe Nzambe aye kotalisa nga peke ye mutaliaki mwasi na ye epi aningali ya lisu mwasi oyo aza na ye wana bandeko na nga bitumbana ezalaki facile te mpona nga ndeko na bino
ezalaka facilité so na biso ezalaki facilité mpo na nini epesa nga kanda omoni soki opesaka moto wana confiance makasi ozoconsidere mosali na nzambe ozoconsidere paster ozozwa ye na qualité ya mosali na nzambe vraiment ozopartage na ye makambo ebele après oye komona ke azala na misala mabe lere wana tozalaki no tokoli lelo boye te lere wana tozalaki mpe maturité vraiment ezalaki mpe makasi te malgré ozomona makambo na molimo mais oza na maturité ozomemango mpe na façon moko boye kandana oyo epesaki ngai ya komona ke mutu ngai napesaka o confiance nayebi koza mosali na nzambe ya solo soki ozobondela nazosentir kosolola no kitoko mikitisa oza na comportement te oyo tomonaka basali mosusu ya mabe alena ya komona misala na oyo ya mabe esala nga pasi bandeko na nga esala nga pasi makasi vraiment nabimisaki yo na kimosuni nabimisaki yo na kimosuni na façon moko boye lokwa nazalaka kosolola na mwasi ne oyo abalaka wana nde nabengaka mwasi na ye nabengaka ye nabandi kolobaka makambo mosusu lokwa nayebaki ke mwasi azalaka na système mingi so azosolola atiaka haut-parleur na telefone na ye mobali mpe ayokaka nde nayoki mobali alobi ke pesa mama Deline mbote pesa ye mbote le kaka nini nango papa pesi yo mbote na silika mbamona bandi koloba me maloba oyo nga na bandaki koloba mwasi akompranaki te elo nini na oloba me mobali akompranaki epuis nasalaki yango esprit nayebaki ke mobali akokomprendre nayebaki ke mobali akokomprendre nayebisi mwasi nga na bi oyebi ke ozalaka na bitumbe ya bien nayebi nga bi oyebi ke balingaka balia yo olingi okufa oza na esprit de mort makasi me nayebi sikoyo moto alinga aboma yo nayebi moto alinga aboma yo me moto wana soki abomi yo kaka soki okufi yeba ke nga na ebembe na o nalobaki yo nakokaki koloba bandeko na nga nzoka nde nadeklaraki guerre moko mobali wana azalaki paster aseki bandeko na nga aseki keke aseki nga natuni ye nini papa moto azoseka makambo ozoloba abi azoseka makambo ozoloba nga mpe naseki ndeko wana mpe mwasi asekaki mama paster asekaki mpe me nga na bi azoseka naoloba nka lokwa baje me soki omeki kaka okufi kaka mokili mobimbe koyebaka ye azalaka ndoki mpe nga soki adeli na telemi na lobi ye malgré aza na ye paster mais so wana ba 2013 2014 na lobi nga bi omoni nga nde nalia so na telemi na lobi ye pa lobi bato baondimela nga mpo naza siri na nzambe oyo nasambelaka bato baondimela nga mutu na lobi makambo ya solo ye malgré aza paster na ye na réputation ya malamu do bapaster oyo baza ba réputation ya bien wana bandeko na nga na réputation oyo ya malamu me ngai na koloba modele nzambe aexplike nga kobanda azalaki mwana moke ndenge abotamaki na kindoki na ye ndenge akoleli nango na lelo aza membre na Rose Croix donc bon wana nalobaki mingi boye te oyo naoloba na bino me nalobaki kake ngai so na telemi na lobi mokili ekondimela nga moto kaka azoluka kolia yo lokwa si na yebi ye moko yo kokufa na akomona nzoka nde bandeko na nga na déclaré guerre oyo so nazalaki na bilaka nzambe te mbe boyebanga te mama Deline mbe boyebanga te wana ezali 2013 2014 mbe boyeba ngai te mbe nakufa epuis paster wana azalaki sire ke aolianga azali sike na okufa bandeko na nga elekaki oyo ekokaki koleka nayebi te so tolobela ngo mokolo mosusu nayebi te so tolobela ngo makambo mosusu nalingaka koloba ngo boye te mpo lero koloba ngo bato baodete ke eza nani bao bayebi mama Deline baokomprendre ke ekozala paster intel mais
problème ya te nzambe moko ayebi na ye e bana bande comme sou ba mama Deline est ozo bomba bandoki wana pour protéger bango to nini ozo mona donc mais eza vraiment bongo te eza so nzamba lobi loba olobi ya on azo yebisa bino ke ememelanga bitumba moko soki na kufa te ezalaka pona nzambe alingai te na kufa eza na ba témoignage ebele na bitumba na nga na pasteur wana eza na ba témoignage ebele makasi nango moko ya ba témoignage nango nde nazopesa bino lelo ya makambo na monaka pona bunda bitumba moko okoki ko imaginer te sikoyo leo wana bandeko na nga nayebi fumuki mbangu te nayebi nzamba mpungutu lendo te me nzambe na bolingo abundelaki nga natikaki na bameshi te nazali na bameshi bamaquillage elatelika koto bandeki kolata wana nazalaki mpe ndenge wana nde sikoyo bitumba nalere ya kotelemela nga epuis nalobaki lisusu kale nazoloba bongo nalobi naloti deja 2 fois na bandoto na nga mais so naloti lisusu na opanze sango naloba ebongo nga nakanisaki na osala menace moko boye oyo ekoaprote kobangisa mutu bien sûr ebangisaki ye vraiment oyo balobaki omoni ndoki belela moko ebangisaka mpe bango mais bandeko na bafroi maçon bato ba Rose Croix po ye aza membre na Rose Croix mais aza pasteur na église pasteur église de réveil bandeko na nga namona eloko nini namona bon nga nayebaki na nga te lokwa mpe nasali lokwa menace quoi nalobi nandoloba na nga na telefone na mwasi me ye azoyoka epi aseki nazalaki konsole kayoki mpo le nayaki koyeba ke paster wana aza ya misala mabe bandeko na nga nakenda mosala te pendant 3 jours nalela oyebi eza na bato mosusu oyo ozokwake baza ya nzambe ozoyebaki ata mokili mobimba baza na bango bandoki me l'essentiel naza na mwa ndambo bato nango tozalaka bien oyo sikoyo oyoka sikoyoki azala na misala mabe ya makasi ozomona yango moni biloko mosusu nga naloba yango periode wana ezalaki soki moto aza na misala na ye mabe nzambe ta mosu otalisa nga te tozolia tozomela me mokolo kolinga kaka oya kobundisa ngai mama na ngai ye mokolo nde na omona yo polele mokolo nde na omona yo le na omona yo mbala moko na okonsidere mpe te na kobondela sikoyo makasi nzambe nani alinga kabola nga na moto oyo nani yango alati ye mpo aya kolotisa nga ndoto oyo mpo namona motu na nga oyo aza mabe nde nzambe abanda kopesa nga badetail nyonso bandeko na nga omona butu mbanzambe azoexplike yo ndenge azwilaki kindoki na ye ezalaki boye me aza pasi atambola na obanga nzambe aexplika nga pourkui azotambola na obanga nzambe boyeboye aza membre na Rose Croix alataka nini mo bato ya Rose Croix balata boye sikoyo alata yango na kingo te mpo lokola batinda ye maître na bango atindaki émission na église il faut azala na comportement malamu asalaka babétise te na église asalaka malamu mpo bato bakonfie na ye base konfie na ye nde alobi sikoyo bazwaki loboko na ye awa place oyo oyo loboko yango awa bakataki ye awa boye bakataki ye awa place oyo bomona place oyo bakotisa yango batia biloko wana balata awa nde nzambe alobi oyo bato ya Rose Croix balata na kingo ye sikoyo nzambe abi na nga bakotisa yango awa na nzela oyo batama na kati awa po bato bamona yango te po soki ezali emonana mwa ndambo bato baoyebake paster azolata eloko boye ndeni ndo bakotisa yango na kati ya nzoto na ye wana nzambe aexplika nga mpona paster wana ok tozana te tolobela ye te nazolobela makambo namonaki sikoyo paster wana na banda esu kolota ye boye te mpo nalotaki kaka 2 fois na ndenge nzambe yaki oexplike nga misala na ye nde esika nayaki kotelemela ye nalobi keso naloti oyo lisusu donc nalobaki yango apartir ya telefone na mwasi na ye ngabi mutu wana naloti ye deja 2 fois mais so naloti ye lisusu na kopanza esango so naloti ye lisusu na kopanza esango bato baoyebaki azala misala mabe azala paster andoki nde epuis na banda esu kolota ye te
mais abandai kotindela nga siko milimo azotindela nga bademo bakobundisa ngo omona ete obunda nde na bademo asalaki makambo ebele oyo paster wana abundisa nga makasi vraiment sikoyo nzokande bazalaka na groupe mobimba na mboka tozalaki kofanda bapaster ya bandoki basala association na bango na molimo oyebi mokomosu na kimosuni nazopesa conseil wana nzambe alobaki na nga abi na nga Adeline mpo nga sikoyo le nayaki na bonzambe wana na bandemi kolinga mingi kosepela na bapaster mpo nayebi ke basali na nzambe boyeboye nde nzambe mokomosu alobi na nga abi Adeline la majorité bapaster oyo oyebi baza na misala mabe le nzambe alobi na nga bonga bi la majorité bapaster oyo oyebi baza misala mabe na mboka na bino pe o bozali awa la majorité bapaster baza na misala mabe ekamisaki nga bi la majorité bapaster oyo nga na yebi baza na misala mabe la majorité bapaster na mboka na biso baza na misala mabe elekelaki ngai nde nayebisaka paster wana na bine paster tala makambo nzambe ayebisi nga nzambe alobi na nga ke la majorité bapaster na mboka oyo tozali baza na misala mabe yango wana yo kozala na confiance na bapaster te malgré oza paster kozala na confiance te na bapaster basali association na bango moko boye ya bapaster wana na mboka oyo tozalaka basalaki association moko ya bapaster ngai basali association na bango ya bapaster paster ekokota na association wana te ekoki kozala mabe mpo nzambe abi la majorité bapaster na mboka oyo tozalaka baza na misala mabe donc kokota na association na bango te abi nanga mama Adeline nga nde nazali awa nasi nayeba makambo kala nde naza boye nalinga kutu baassociation bapaster wana te ata so babenganaki ekoteya na eglize mo nabondelaka no natuni nzambe yango nalinga mpenza baassociation na bapaster wana te mbandeko na nga nzokande association oyo bango bazali nango ya molimo eza te association oyo bafongolaki na physiquement boye ozomona malgré association bafongolaki mpe na physiquement boye ezalaki mpe na makambo nango mais association oyo ye azalaki nango na bapaster ya bandoki eza ya molimo sikoyo le bazosala yango na kimosuni bapaster ebele baza ya misala mabe me ndamba bapaster oyo ya bien bakota wana bapaster wana oyo ya mabe bazosala bareunion na moi mpe bareunion na butu na molimo donc yo paster oyo okoti na association wana eza vraiment yango wana bapaster oyo bolandanga eza bien te kokota na association bapaster na oyebisa bino eza bien te yo okota na association oyo baza bapaster association bapaster mais misusu oyo babeba na kati wana bakolinga babebisa baoyo ya bien bakolinga babebisa baoyo ya bien mpe naza sur bapaster ebele mpe babeba à travers baassociation oyo bango bakota nde bandeko na ngai paster wana nga napesaki conseil akota na association ya bapaster te nzokande na molimo baza na association na bango oyo ezalaka deja na molimo bandeko na ngai nde après bandeko na nga eyaki kolanda naoloba pe mamba paster te naoloba namonaki me bitumba na nga na beteli bino mwa moke makambo paster wana po boyeba bitumba oyo nga nazalaki nango sikoyo paster wana lokola ndenge alingaki kolia mwasi na ye wana ya mibale nde nga sikoyo akomprendre ke ngai namoni ye nde esika asalaki nde nini ake koyebisa maître na bango wana nzambe ya revele nga ake koyebisa maître na bango alobi ngai mwasi oyo nabali ya mibale fale mpe nalekisa ye nalia ye mais Adeline nga mutu moko acomprendre ke okoki koimagine na mboka mobimba bona yebi te bato mosusu ta mosusu mpe bacomprendre na bango misala neme baloba na bango mpe te ndeti nga mpe naloba na ngai te antuka naloba na ngai te raison mingi naloba te vraiment mpe pa bato ezalaki vraiment mpo na réputation ya mwasi na ye mwasi na ye aza mutu oyo nalingaka makasi mpe ti lelo nalingaka mwa mwasi wana makasi epuis nazoloba ngo soki baotala video oyo mwasi na mobali lokola bon tolobaka ma nzambe alobaki na nga problème sikoyo ezali ye mobali aza na aloba na nga
eleka mwa bane abana ngana bondela makasi mpona mwana mwasi wana po mobali na ye wana ya ndoki mission na ye ezali soit ifo alia ye me lokwa mpona kolia ye azobanga yo azobanga nga azobanga nga mpo alia mwana mwasi wana azobanga nga te mpona kobanga nga boye azobanga mpo nde nalobaki na kopanza ye sango donc azobanga mpona kopanza ye sango na sote nzambe nanga donc lokwa bande kobanga mpona panza ye sango yango wana esengaki ke fa lianga liboso ozomona lere akende koyebisa maître na bango alobi lere ayebisi maître na bango ke mutu moko atimbeli ke ngai na ye nalia ye ke ngai mpe nalia mwasi na nga oyo akala mutu moko atimbeli yango alobi ke soki kaka ye akufi aopanza nga sango ke nga mutu nalie ye maître na bango ayebisi ye boye alobi na ye ok si c'est comme ça il faut koboma nanu mutu wana mwana mwasi oyo atimbeli yo fo koboma ye après nde oboma mwasi na yo il faut boma nanu mpita ata mosusu na oyebisa bino pourquoi abomaki mwasi na liboso pourquoi pas alingaki koboma mwasi ya mibale mpo nzambe arevelaki ngai yango antuka paster wana nzambe atandelanga baloba ndeni atandelanga vi na ye kobanda azala mwa moke na kindoki ne ndenge azalaka nango na ndenge ayaki bakisa yango wana na ndenge akokota na Rose Croix na temps na nzambe abi ça fait 12 ans aza membre na Rose Croix wana toza na ba 2013 feyala ça fait 12 ans aza membre na Rose Croix ozomona nde me kindoki na ye abotamaka deja azalaka na ye na misala mabe après le azalaki su mwana moke baactive yango après akomi jeune garçon boyeboye azalaki kosala mwa mamo boye ok tozolobela ye te lelo ta mosusu tolobela ngo mpita me nolobela ngo kaka na batémoignage boye mpona kobebisa vraiment réputation te surtout ya mwasi na ye donc vraiment c'est ça nde esika sikoyo mwasi naza moto nalingaka makasi ti lelo nalingaki makasi mwasi nazalaki ndoki te mwasi akanisaki nakanga mpe ye ndoki me mwasi azalaki ndoki te ata moke aza na ye na kindoki te mwasi aa na kindoki te ata moke kutu aza mwana nzambe me nayebi te lelo mpo nzambe aloba na nga mobali na ye wana loko azokoka kolia ye te wana pre bane elekaki lekali alukaki kolianga kokanga te nde nzambe aki kotalisanga ke nabondela makasi mpona ndeko mwasi wana mpo mobali ne alobi ke soki akoki kolia ye te fo bakotisa ye bainisie ye akoma mpe na misala na bango bainisie ye akoma franc-maçon akoma babenga baoni akoma mutation soki donc eza mawa mingi makasi donc bapaster ebela misala mabe bazokoinisie basi na bango soki azokoka koinisie mwasi na ye te mwasi azobondela makasi nde bakoluka kolia mwasi donc moni basi bapaster ebelo baza misala mabe basi na bango bakufa bango mo balia bango ozomona soki te fu bakabwana ozomona omwaka akreye likambo ke mwasi aza impoli mwasi oboye nakangi na mobali banido mwa bongo mpo kaka bakabwana mpo moto ya molimo santu mwasi azobelela ezobebisa misala mobali donc ezalaki baja amoka bongo sikoyo tellement bitumba ezalaki makasi bandeko na ngai bitumba ezalaki makasi nde nzambe moko mosusu nayebaki vraiment teke paster wana azoluka abomanga nayebaki vraiment te lokwa na bande sukolota ye te me abande kotinda nga bademon nde nzambe abaki na nga bapesaki ye bademon ebele bapuissance ya makasi bademon ebele mpo aboma ngai nde ye mpe na puissance oyo bapesaki ebele asolicitaki na association na bango bapaster na mboka tozalaki amemaki situation na ye na groupe ya bapaster wana bazalaki association bandeko na nga soki paster azobundisa yo alia yoko ezalaka facile yango bato ebele bakufa bapaster balia bango na eglize bapaster baliaka bato na kati ya baeglize ozomona nga kuna nazalaki membre ya eglize ne te nasambela na eglize na ye te natikaka kosambela na eglize ne te ozomona nde sikoyo bandeko na ngai nzoka nde paster wana lere azoluka alia ngai apesaki maître na bango wana explication ya nzambe yango na oyebisa bino bocomprendre ke nzambe moto aexplike ye nga bongo
pona kota na makasi te po eya olia biso temps ebeye na video opo bitumbani ezalaki tellement facile te na mona makambo oyo ya likolo na mona na kubanda kobeta no makambo na monaki ndambu bandeko na nga nde après bazwaki pasteur wana lera memi dossier na ye bapesi amemi nano pa ya maître na bango nzamba ndo benga maître na bango na mte so eza lisi fait to satan le diable to mais nzamba ndo baka maître na bango amemaki pa ya maître na bango ke maître na bango nde apesaki décision ke fu balianga nde amatiselaki ba puissance ebele po baya balianga mais na bitumba oyo bandaki kobundisa yango na bandaki kosanti eza babitumba moko nde ya mike azotindelanga bademo na ye azotindelanga bademo mais omunaka boye po likambo bo osololi na mwasi na ye bandeko na nga osololi likambo na mwasi na ye eyeli yo bitumba na butu sikoyo eloko yango memeli yo bitumba mais ozobunda na demo na ndenge nini mwa nzambe abi batindeli yo demo mpo olobi boye mais ozoyebaki olobaki yango mpa mwasi na ye mais mwasi aza na misala mabe te mais mwasi siko abetela mobali na ye nayebisaka ye na bina na confiance ya paster te naaka na confiance na yo makambo na nga na yo esuka nga no mais talaka mwasi na mobali ezalaki koleka ezalaki koleka nde yango etinda ye mpenza peke nabenda na mwa moke na ye mwasi mpe lisusu mpona kaka kotransmettre makambo wana ekomaki komemelanga bitumba ebele mais na bandaki koyeba mpenza te ke ye azotina bademo mais nzambe ando batindeli yo bademo ozomona nde après nayaki kokomprendre ke donc makambo nasolaki na mwasi na ye batindi nga bademo bakobundisa nga mpona likambo boye donc eza ye moto atindi bademo naye kokomprendre lokwa na lobe mokona kolota o lisusu ekozala boye nde akomi kotinda siko bademo bazobundisaka ngai bandeko na ngai na detail na opesa moko mosusu koma demo aye kobundisa yo ndenge nini okoyebaki oyo eza nango demo donc c'est ça nde après na moko mosusu naye koloba nga na bi ndenge eza boye nayebaki mpe te nzambe aye koyebisa nga bina nga Deline tala baange oyo babatelaka yo tala baange oyo baprotegeaka yo nde natala boye nazalaki aola nzambe aloba na ye na litoi natala baange oyo baprotegeaka nga bandeko na nga ebele sikoyo eloko na remakaki bazalaki na forme pendo tomona baange mais bazalaki bagroupe na bagroupe omona moko aza mbinga na groupe na ebele ya lokolaka ye mais bazalaki ya mike ya mwa mike mais yesko mbinga pe ado naza si eza oyo wana moko wana eza archange aza na baange ebele donc archange moko aza na baange na ye ebele ozomona na baange na ye ebele mpona monaki bango ebele okokonte bango te na bika wow baange oyo nyonso babatelaka ngai nzambe alobi bango nyonso bato baprotegeaka o elekaki nango après sikoyo mokolo mosusu kaka periode wana naobeta lisolo ya 2013 bandeko na nga nandimi te 2014 fe ya 2013 mbala moko naye komona bandeko na nga namonaki nini namoni na esprit de mort ezalaki mais nayebaki vraiment te ke naza vraiment na esprit de mort na niveau moko ya likolo tozalaki na voiture moko tobima moko mosusu na ntongo na voiture na papa Didier tozobimaka na clôture na biso ya lupango boye mbala moko periode yango bandeko na nga nzambe na nga na temps mingi te na continue moko mosusu nasuka place na osuka periode mo tobima na voiture toni tosala accident wana na continue moko mosusu toni tosala accident bona beta onka likolo moko mosusu nde na obeta na profondeur donc tonge tosala accident mikolo yango ezalaki ka so toke na voiture noyebisaka papa Didier keba nini boyoka tika nazomona tika naomona lepe tozobimaka na clôture na biso vani ya basoda ezoya camion mwa monene na vani ezoya ya basoda mbala moko biso tobima
ngasko na omona le biso tozo bima na yebise ke keba camion wana me na ngambo na bi akoloba kake amonaki nzoka amoni te faina loba na lobi te mbala moko to kota kaka boy camion eyelinge tuta nazomona pa camion nde ezo yelinge tuta ngai po mupanzi onga na fandaki mupanzi biso to uti boy to kokota ale camion euti na kurbi moko boye papa Didi amoni onta akoti liboso ya camion wana camion nazomona pe ande camion ezolinge ya efinanga mbala moko chauffeur wana pa baluski soda wana zai soda ba camion ba soda zai na ba soda be na kati abalusi vola pa ba mati bordi ti ba ke ko fina ba nini soki ezaki mille clôture mbe balinga basala accident makasi balinga bazwa dega makasi ba police wana nde mbala moko bake ba finisko bakanga moyibi moko baklotiraki clôture moko wana na bakanga moyibi wana nde bango bake bafini yango wana bamati bodi kutu balinge babaluka nzambe kaka mutasaki babaluka te nde mbala moko ale papa Didi akatisaki boyemba mole akangi fwe makasi nde pe nini wana esalami nde mbala moko basodana batelemisi biso kotelemisa batelemisi biso wana nga sikumba muna njo tombokele avant batemisa tunga bi ngo bomisanga ngo bomisanga pona nini omonaki te so na yebisaki okeke ba voiture camion basoda ezoya ngolo banaka ko omoni siko omoni siko omoni ona monyo te na monyo te ngabe omoni so nga na yebisaki ngolo siko nga ko bomisanga na ngena kufa bande konana santaki ke na ina kufa na santaki liwa pona monyango pe nanga siliki nga bingo bomisanga boyeboy wana na yebi te mambo eleki na molimo ozomona nde ba police wana batuni ye ba permis makamyo sa pesa assurance mbala moko ngaka na bandika kosenga pardon bolimbisa ye ezali ngai mutu na banda ko dissoanisa ye na fente ka bome nde babi ok pesa biso assurance babenga assurance na place ya o bazobeta yango 0 ezosimba te nde basali ekoka ekoleka baekokanga voiture wana bakena voiture batiki biso wana tondoke musala na ntongo mpe toke misala bandeko na nga nde après quelque temps voiture baekobotola biso yango na olobela ngo na opesela yango conseil makasi likamba mutuka wana mpona solaka ngo na bato napesela yango mpe bato conseil ndenge bazwaka biso mutuka wana oyo elekaki na obeta ngo nsima po awa naloba nanu likambo oyo nayi naloba likambo ba ange te likambo ba ange naloba nsima nzambe na asunganga seigneur sunganga dona continue video oyo nsima nazokata yango kala mingi te awa soki kosika 40 minutes na kati na tikati ka na 8 minutes mpo naza na makambo ya osala donc bandeko na nga papa Didi apesaki nino ba assurance bazwi yango moni assurance le bakomi place bakomi o bango fale ba police babeta ngo o ezaki na Angleterre mingi ezalaka so babeti ka nini matriculation na yo mbala moko ezopesa bamoni na assurance na o le bango babeta matriculation na e place a 0 babeta ngo o bande kobeta ngo mabe nde ezobima assurance ezoleka te assurance ezoleka te ezolekisa lokwa voiture eza na assurance te et pourtant voiture ezalaki na assurance nde bakangaki voiture wana bakendaki nango bakendaki na voiture wana bandeko na ngai yango bible elobi na biso circonstance nyonso topesaka nzambe merci voiture ezalaki vraiment na etat ya bien ezalaki voiture oyo ezalaki na etat ya bien ezalaki ya sika te ke oyo tosombaki voiture ya sika te ezalaki voiture tosombaki ya occasion tosombaki mwa prix moko mpe likolo ezalaki mpe voiture moko vraiment ya bien donc eza voiture te oyo le bakangi oyo voiture wana bake kotika yango na kasi mpo bafina yango te donc ezalaki na délai ya 7 jours mpona koke récupérer voiture wana alakisa preuve ke aza na assurance mam nyonso bongo a récupérer voiture wana l'air ye azoke na la police mpona kobeta assurance na baobeta yango kaka mabe ye soki azongi na ndako abengi assurance eleki me ndeni bapolisi so baobenga bino ezoleka te voiture nange eza kokangama il faut nazwa preuve mpa na bino babenga bino bondimake nga assurance ezali boyeboye mpo barécupérer voiture
mais so akeboke okende pesa bango babenga boyeboyeboye le bango baobenga ezoleka te nde mokolo eyaki koleka esaki lokola 6e jour eleki papapapa basengisengi bapolisi wana basengisengi bolimbisi biso moto ande kobeta yango mabe mpo bato assurance bayebisa eseke bazobeta mabe babeta na place ya 0 babeta o nde esika eyaki kosalaki assurance ekolekaki azali na assurance basali mokanda ake kozwa voiture boye première fois balobi na biso ke voiture yango bafini yango mamo papa didi abi non na loi ezali ke bafinaka voiture oyo eza ya neboye ti aneboye et puis faut bofina yango après 7 jours soki moto yango azwi yango te nga 7 jours ekoki te mpo 7 jours wana ezokonte weekend te ezokonte samedi dimanche te mais nga ndeni boke kofina voiture wana funa porte bino plainte après boye tomonaka après 2 jours baye kotindela biso mwa mbongo moko ya moke balobi ke totekaki yango mpo dele elekaki mais délai elekaki te ndeni bakoki koteka voiture o papa dia azalaki vraiment eswisaki ye mutu makasi azosilika azobenga bato babiluka avocat pote bango plainte voiture na yo ezalaki na niveau boye bakoteka ngo te na vente aux enchères bapesa yo mbongo wana moke wana boyeboye elekaki na temps wana makambo wana ezoleka nde esika ngai naye komona bandeko na ngai ezalaki somo nzambe nazaki moko mosusu tozalaki na feti moko boye tobongami na bengi camarade moko akozwanga na voiture na ye aki kozwanga mpo toke feti wana tokoti na voiture tokangamaki vraiment na voiture yango tokenda ye feti mpo papa di akenda ye feti wana te tokepe feti boye elekaki nango wana elekaki nango seni wana makambo ebele oyo tosalaka na journée elekaki nango sikoyo ngai nalali nazolota na ndoto na nga bandeko butu mobimba ndoto nini naolota nazolota vi na nga normal boye vi na nga normal makambo oyo nasalaka na normal boye mais namonaki nanu ke nafandi nazolia namoni mutu moko atelemi pembeni na nga nazolia boye nayebisi ye nga na bi o yo otelemi pembeni na nga oza nani yango nayebi yo te ndenge nini otelemi pembeni na nga mutu wana azali kaka mutu lokola nga na yo atelemi pembeni na nga nazosola na ye ndemba moya bandi koyebisa nga lobi ke ngai komitungisama te ndenge oza wana kobanda lelo ngai nazokotambola partout esika yo okende naza na yo makambo nyonso yo kosala naza na yo naza ange oyo nzambe abakiseli yo ngai abakiseli yo ange moko ozaka na ba ange oyo babatelaka yo me nzambe abakiseli yo ange moko eza ngai nga natali naseki nga bi oyo oza ange abi nga naza ange nzambe abakiseli yo ngai don na ba ange nyonso babatelaka abakiseli yo ngai abakiseli yo ngai donc nzambe abocomprendre nzambe abakiseli ngai ange moko abakiseli ngai angelu moko mpo abatelaka nga nde nazosola na ange wana ayebisi nga tosolaki ne makambo ebele ange wana nde abandi koloba na nga alobi na nga oza tellement na bitumba makasi balingi baboma yo yango wana nzambe abakiseli yo ngai ange moko mpo ngai nabatelaka yo contre liwa alobi nga mosala na nga nakobandeko na ba ange babatelaka biso angelu na angelu aza na mosala na ye oyo nzambe atia ye pembeni na yo mpo na likambo nini soki ozobondela na yo bitumba na oliaka ezoya makasi nzambe azobakisela mpe ange mosusu mpo na bitumba wana bitumba na ngai ezalaki ange wana yebisi nga batelemi makasi bato mabe batelemi balingi balia yo balingi baboma yo balongola yo na mokili oyo yango wana nzambe abakiseli yo ngai mpo na batelaka yo nga mosala na ngai ezali nga bia bon do yo mpenza nzambe naseki wana ndoto me ndoto moko ndire réalité
nayebisi nga na bi o donc partout na okende bando zala na nga bi partout yo okende funa zalaka na yo mpona batela kopo liwa ekoki koyela yo place nyonso oyo okoki kozala liwa ekoki koyela yo place nyonso oyo okoki kozala liwa ekoki koyela yo yango wana ngai funa zalaka kaka na yo bandeko na ngai ange wana nazaki kosola na ange wana makambo ebele ayebisi ngai ke il faut azalaka na nga tambolaka na ngai namoni sikoyo seni oyo elekaki baseni oyo eleka boye na bomoto seni oyo namonaki le nazobongama mpo tokende feti na kamaradi wana aoya kozwa nga namoni ange wana makambo oyo elekaki ndenge nini namoni ange wana ngai nazobongama mpo nakende feti nake kosukola nazokende feti nake kosukola bandeko na ngai ange wana atelema pembeni na nga atelema pembeni na ngai le nazosukola nasuki a 40 ekoki nazobima nakokontinue video oyo nsima nakokontinue yango nsima nzambe toyebake na bitumba yebake ndeko na nga na bitumba no makasi nzambe akobakisela o ange moko mpo bitumba eleki makasi ange wana akoprotege soki monguna azolinga boma yo nzambe akotindoka ange soki nzambe apermete te yo kufa akotindo ange wana mpona aprotege yo ange wana oyo babakiselaki nga donc na parmi baange oyo totambolaka na bango nzambe abakiselaki nga su ange moko dernièrement awawa papa Didier ayebisi biso toza na mwana moko nzambe atalisaki aza na bitumba makasi nzambe atalisi papa Didier ke lokola mwana oyo aza na bitumba makasi nzambe ayebisa papa Didier na bakiseli ye ange moko aprotege ye mpo mwana na aza na invention aza na nzambe atia invention kati na ye aza bana oyo bakotravaille mpona invention ya makambo oyo ekosalama na Congo ozomona akopesa makambo ebele oyo ekobima kati na ye nzambe atiango kati na ye sikoyo banguna batimbeli ke aza na likabo wana nde bazolinga bazwa yango nde nzambe atiaki ke tobondela makasi mpona mwana wana epuis nzambe auti koyebisa papa Didier ke abakiseli mwana wana ange moko abakiseli ange moko mpo abatelaka kaka eklembo oyo aza nango mwana nzambe ange wana azobatela kaka bayiba invention na kati na ye te donc vraiment nzambe aza na moko na moko nakokontinue video oyo bandeko na ngai nakokontinue yango mpo eza na mwa makambo ebele ya kolobela na kati wana ndenge ange aesplikaki ngai makambo oyo ange ono tosololaki na ye ndenge elekelaki nzambe aza na moko na moko tolemba tata bitumba ezali biso tobondela kaka le yo ozobondela nzambe akobakiselo ange moko mpona koprotege yo contre badanger nyonso oyo monguna azoluka kosala yo nzambe amona moko na moko nakokontinue video oyo bolimbisi nakokontinue yango nzambe amona biso vraiment je crois que bokozwa ya motuya na video oyo boyebake nzambe aza na biso le yo ozobondela na bosolo yebake nzambe aza na azomona yo ata ozosangana na bapaster ya bandoki na bato ya bandoki bato ya misala mabe yo so ozobondela na bosolo ozotambola na kobanga nzambe nzambe ayebi lolenge akoprotege yo nzambe aza na bana na ye oyo aprotegeaka na lolenge na ye ata bitumba ngo eleki makasi prochainement nakoyebisa bino suka nango ndenge nini eyaki kolekela pourquoi bapolisi bazwaki voiture na biso nakoexplike yango nsima nzambe azala na moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.